Et c'est moi tourner au motema pour na vous allez belé liboso ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui na yango bande ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwa mebino petika ite kimia nzambe tata e ingela o mabota mabino toko fungola basango ya mokolo malelo na sortie médiatique oyo ya lisanga ya bato ya mpiko oyo bongo basangani na tina ete ya kubengana mona mboka Chilombo pe ya kokebisa ye na tina ya likambiteli kosenza mobeko likonzi na banzeti ba mangoba pe ezali kosalama na ngambo pe papa alebolo twa président ya lebate tolobaki na mikolo ko ya tokozana ye penza po bango pe kuna pe babimaki pe na lingomba ya bango la badilise sanga na badondo mbasi pona ko koboya kaka makambo ezo salama na ngambu pe mususu le 25 soki nzamba bateli biso to kokele pe koyoka lisanga pe ya bato pe basuzali ko soutenir Chilombo ezali bongo pe na politicien ya makasi na mona mboka Adolphe Muzitu yepa ko bima pa ko sala sortie médiatique na ye conférence de presse ko bensa pe ba panisa ko côté sa position na ye et puis pourquoi ezali ko soutenir mona mboka Félix Antoine Chilombo pona ko senza mobeko likonzi ezali wana opesi mbwa aboyi na kati ya République démocratique du Congo to ko simba lisusu makambo matali plagiat et lisusu makasi na kati ya République démocratique du Congo pe ba utai ko chama boko na bamibi wana obazali bongo ko plagier mbongo la biso ya franc congolais pe misolo ya bapaya ya dollar toko simba lisusu lolenge kanye sali pasi pe mawa patriarche Mobundeli Patrice Emery Lumumba, père de la démocratie, père de la révolution congolaise, papa oyo amemela biso bonsomi na kati ekolo Congo et sali pasi bilo moko boko tala pambate ba uti bongo koboyi balinu oyo bapesa biso ya yete ya wolo wana otoboya ki biso banso kasi sengele kaka bakunda yango pe baye koyiba yango banani bayibi yango banani bapanzi mozole banani ba profane makambo ya lolenge wana tokoyeba yango po bino moko boyeba ete Congo ezali wapi ekei wapi pe ezali kokomela na esika nini oyo sengele ki bilo moko ba Congo bade bomitiaka bandelo la esika na bino yeba boyeba ete ekolo ezali bongo mabe kabuya l'homme puissant esengeli kobunda na yango bandeko balandi tozali siko kokele ko panza po ete toli bobe na minute muke biso to kokele pe ko sensibiliser bandeko la biso bouche à l'oreille ndenge tolobaki to ko sala mosala po totika te po Congo ya biso ezwa bonsome bandeko vous s'abonnez massivement à la chaîne à Libération. Vous partagez mes émissions, vous likez, vous tirez vos commentaires. Si je suis j'aime le lingue la mère de Bruno à Salakabon en Autriche. Merci encore une fois à Lick Makanaki, prisonnier de Jésus en Autriche. Nous avons confiance. Na ko partager ka émission pe ko senga bato ba s'abonner ba landa penza pour être la fin fois République démocratique du Congo bato pe ba komo komo yoka biso lolenge e panza na matete na nzela ya mama Myriam Mesa na nzela pe ya ndeko na ngai koko kuna na kisenso bato penza ba bande komo yoka ete sengeli to bundela ekolo wa biso bravo na bino na musala bozali ko la République démocratique du Congo équipée pour la télé États-Unis d'Amérique kolembate pour être sali bongo musala moyo mana na ngana kunya dolanga États-Unis d'Amérique bolembate bokomi futa masoki Congo ezupe le sekwa na yango big Daniel Ngenda na mwasi na bana na Londres big ya océan de la presse congolaise bolembate bandeko langa ito sala mosala bobo mesalo ba mama ya moto moto mozima mite prompt rétablissement na mama Adja awa prompt rétablissement na yope assalamu alaikum na ba musulman nga oyo bozali bongo la South Africa la mboka ya Gilo mpingana na mpinga gipe merveille kitoko pe papa na mama bino banso ba ikongomani to teleme l'air est grave et tellement grave oyo lobi mona mboka boketu premier bokulaka jendeta lotaki tumbaki lame to telema kane ko to bokelo ko defa pekato mama missionnaire na place 32 la mboka nita babe il faut kuyo moto pe bakoka lumumba to telema botala makamwa passe pe masoni masalami na budget le bota ya lumumba esengele te botelema pamba te ezali ko pesa bilo leso son kanda na ko saboter nani akoti lolenge kane babuki pour être quand riche zali bobele pene ba soda ba iba kengela kawana bazalaka lisusu te ba komo futa ba totele futi pe bozali ko profaner makasi boye mausolée ya patriarche père de l'indépendance oyo abunda etumba lolenge kani bilo bokotombola 57 patriarche babunda ke tumba na banzete bango so bokotombola bango te ezali bobele chaîne à Libération na molobele yango c'est de la presse congolaise l'équipe technique mobimba ya kabu ya l'homme puissant l'échange par l'équipe qui gagne nde biso de batoto motombolaka ko sala yango to lobi bo s'abonner lelo c'est lelo
Léon Njolo yo to ali bongo ko bunda pe to lobi esengeli mwana mboka Félix Antoine Tshilombo la démissionnaire to ko kontima biloko ya pasi personne boité la kati République démocratique du Congo mama sociale la chabienne to telema mama de to wa ku bilonyo so na lisanga ba mama missionnaire na place 32 na mboka ya Guillaume Ngangulao pe Jojo Dimba bo telema to lingete bosunga biso bo soutenir biso bipai biso bilo bozali ba mama bonheur ko kala les sociétés mama et je ne manga na yebi pété ce qui santé nzambe azana bino banso Valérie Petelo to telema achine tela la flança to telema biso banso ba bundela ye ko Congo to telema la tene ya Congo kabuya mema biso na le sanga ya balongi pe bato ya makasi o ba yebongo ko faire terre pe mona mboka Félix Antoine Tshilombo po tabaki azana moto ko pekisa ete kasi bato ba ko pekso ba Congo mali bazali po ete ko ka peuple compatriotes. Conformément à l'article 64 de la Constitution, les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. À ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisés dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie en République. Donc, pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie. Bino moko bolandi wana bali bonko signer charte bwa bango ba moyokani na tina bobele moko ya kobundele ko Congo pe ya kosenga ke makambo ya mabe esarrêter kotangisa makila ko violer ko boma na base boka kende ko la équatorien o interpeller ki ba notable pe ba généraux alobi botelema ezali nkanda ezali kambo ya tribalisme te ezali ko pesa nkanda po itela ba province ba biso ba komi ko saka na biso yango nda beta ki ngonga lobi bana ba province et ba
telema po ete tokozonga la 12 provinces tokozala so na 26 te oyo ya balkanisation oyo bayaki wana na décentralisation ya barwandais ruberwa mpona koluka kodécentralize bana mboka mpona koluka kokabola bango tokozonga na 12 po ete toyeba lolenge tozalaki kasi mpo tozonga mpe tosala misala malamu esengeli ete tobunde tumba président Valer Mangituka na États-Unis d'Amérique tokobenga bino boyandola biso tine ya libobele moko lelo soki molobele wa bino alembi afane nani akobetela bino mbele ya boye nani akolobela bino makambo malamu yanga mokonzi na Angleterre nani akobelela bino nani akolobela ete botelema bamama ya moto mozima mite mama Madeleine na comité wa bino association ya bamama viltaneuse tobenganaka tosololaka mama tete Rebeka tosololaka pamba te likambo lezali ete bamama ya Suisse bapapa ya Suisse France Canada Autriche partout bozali esengeli bo bouger po likambo likoyi monene komi ya tembe sikoyo nani akolongola nga nani akopekisa ngai foto lakisa baloki ke biso tozali po topekisa bino kasi tokopekisa bango ndenge nini tokopekisa bango na lolenge nyonso tokoki kokumbama po ete changement ya mobeko likonzi ekoki kolamuka te le lendemain tu te réveilles tu dis que non je dois changer non on ne peut pas travailler comme ça tokoki kotambola lolenge yona te yango partout bozali bozala société ya Congo oyo Folfano a révélé bino alobi ete gâchette ezali bongo awa la kati ya République démocratique du Congo tokobeta po na lumière ezala bongo la iba filika nyonso tokosenga kobengisa bapaya tu yango tolobi opération kotindika mobeko likonzi ekosenzama te toyeko comprendre lelo ete likambo lizali pe likambo likozala pe tokotambola la lokuta te pole ekozala pe makambo nyonso esengeli eyebala poisa tolobi ba condoléances na bino ba oyo bokufeli vraiment bana ya Bokako pe oyo papa la bango sila kotika bango moko wa bango Christian Bokako akufeli bongo noko boye yango tolobi ete biso banso tokolanda bongo ndeko ya biso Christian Bokako oyo tokokufela koko na ye na banzete matangi na yolo side bino banso bokoyeba bongo kolanda pona komobondisa bolingo nde yango wana ba oyo pe bokufeli ba oyo toyebi te tika nzambe abondiso bino ba oyo pe bokosepela lelo mbotama elamu tika ete bosepela pamba te nzambe abakisi kasi oyebaka ete sango mokonzi akenda tikela biso alobi plus 1 moins 1 tango yo kosepela mbotama oyebaka pe mibumu oyo mizali kolongwa oyo nzambe atelaki yo na mokili kasi okosala nini tango nzambe akotinda yo ozali congolais est-ce que oyedaki Congo est-ce que oyokaki évangéliste Judith Nseke est-ce que olandaki mamour na likambo litali nature ne vous enseigne même pas est-ce que ozali penza kolanda océan oyo aye po ete tozwa bonsomi bwa biso akotuna bino mituna bokozongisela ye nini tali esengeli bosabone massivement bopartage bémission bolaike botya bacommentaire basuggestion pe bajome bandeko langa na États-Unis d'Amérique boali telme bele boali kobenga mama océan akosolola kala bino po ete esengeli tosolola Clovis Tamutunga na Angleterre na mboka yanga mokonzi yani kota mutunga partout oyo bozali gita mutunga bo partager bémission wala baye babiso pe famille lompinga bisikano so bozali leyo lompinga partager bémission leyo partager bémission po ete tokele malamu tokende la likambo litali mausolée ya patriarche Patrice Emery Lumumba ya père de l'indépendance père de la démocratie oyo a ozaki kotombola mongongo bino moko bolanda ka océan vert. Voilà, ça le monument ya Lumumba oyo basi bapasoli vitre ya monument ya Lumumba ya cercueil ya place ya cercueil ya Lumumba bapasoli vitre cercueil yango wana eza à moitié ouvert cercueil eza à moitié ouvert photo na ye yango wana babwaki kuna bancarte ya photo na ye eza wana libanga oyo bapanzaki nango eza awa alors et cercueil ezalaki likolo et se retrouvé na se à moitié ouvert bakotelaki à partir ya vitre. Alors, il semblerait que le détachement est à la Kawa, Bayaka est suscité. Détachement, Bayaka est suscité. Alors, il est aux alliés. Ah, ouais. La médecine à Bakonzi. Plus rien à vos ordres.
epesi pasi mpe mawana komonaka makambo ya lolenge oyo na kati ya ville province ya Kinshasa précisement na limete esika wapi ezali nzela ya pole bakotaki lolenge kani bayibalandi ya océan du Congo bakotaki lolenge kani babone ya chaîne ya libération mpe bapeuple Congo botala lolenge ya insécurité ya lolenge oyo sous pouvoir ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ebongo ya boye toloba to toloba te ebongo ya boye kongola ganga to aganga te koma osala bosoto ya lolenge oyo kobebisa bayi basoda bazalaka na garde tomonaka mpe na sese oyo batielaka biso lokola basoda moko boya bateni sikoyo basoda wana bazali wapi bato yango bakotaki na temps nini basalaki na temps nini opération elekaki wa bo soki bazali ko saboter boye boni baboma bino bato yango esengeli liboke moko tata moko mama moko na tina ya kobengana mwana mboka Félix Antoine Tshilombo po ete akoki eloko te tokosoka wana te tokolobelaka yango pamba te ezali mabe ya kokoto pe kosala makambo ya boye na kati ya mausolée ya père de l'indépendance ça prouve l'insuffisance que tata na ye pe asona mata ko ya bimaka biso na révolution pe kotalisa biso makambo susu mais abengaka ekrapo yango tolobaki na bana ya nkondo na banze tokotalaka la gilumumba pola kosola na bankoko la bango pe tosolaka tolobi esengelaki te bondima peu importe misolo papa na bino soki tobondeli mboka ezwi indépendance ya solo pe bayi Kongo mali bazoni mobimba tokoyeba kotombola 57 patriarche wala pe tokosela bango ba mausolée ya solo pe kozala esika oyo bana bakotangaka bango bakokende koyekola po ete batalisa bango etumba oyo bankokolo na bango babundaka kasi tala likolo ya motema lukuluku likolo ya koluka kaka tozwa likolo ya koluka kaka tolia po ete tomoni makambo ezosimba te tala bisika bozali kobebisa lokumu ya nkumu mobundeli oyo atelemaka mpona kozwa peu importe précoce peu importe ya lokuta kasi lelo soki Congo ezali pays indépendant c'est parce que Lumumba était là mais comment tozali ko négliger etumba ya bampolo la bokito etumba ya ba nzezalandu etumba ya bakasavubu etumba ya plus de 57 patriarches oyo lelo bozali bongo ko profaner oyo lelo bozali bongo ko bebisa oyo lelo bozali ko piétiner yango lolenge bouti ko saela biso la père de l'indépendance tokoyi kondima yango te yango tolobi congolais telema tokeli na likambo litali plaja kabu ya lompusa kumba biso. Venez voir là. Mon général, voici les faux billets. Voici les faux billets. Asseyez-vous au sol. Le monsieur aussi au sol. Au sol. Tout le monde, monsieur, asseyez-vous. Non, monsieur, Wana. Au sol. Au sol. Voici le faux billet. Les faux billets de 20 000. Mbongo yango ba faux billet yango ezaki na maboka nani na maboka maboko il est pas qui m'a la on connaît il y a trop de histoires ezaki na maboka mama voilà c'est ça. Voici les faux billets en live hein. Nous avons la preuve de trafic de faux billets en live. En live hein. Ce n'est pas tout ça est faux. Tout ça est faux. Allez, maman Tokei. Tokei 31. Maman, Tokei kuna. Kebana yo, police esa musala. Soko tosi to mona brutalité ya makasi. Ay mata mutuka. Zela ya matabi. Mbangu. Kapanga eza mutu na kosa musala na ndako ya pisa. Voici nos frères, voici la faux billets.
Nous devons jouer bon mamboka. Téléma. 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 Tenez votre produit, monsieur. Tenez votre produit. $20 à l'hôpital. Donc, si on a beaucoup de il y a chaud. Mais let's go. Et ça frappe. Yo so eza ba frappe na ba frappe. Nini zone ya bloc à chaud. Deli. Bien ma bloc à 5 000 après c'est anaka. Pam pam. Vous avez 16 000. Papa, eu taka braza. Eu taka braza. Mais eu taka braza, tá mo braza, tá? Eu taka. Ça fait combien de temps sur la salle? Na un médité. Combien? Ba 2 mois 30. Au cosy. Ya solo papa. Papa yokelanga mama. Omoninga? Konzi. Naza ba policier bayaka. Ba auto kango ya pas longtemps. Papa langa. Na le ba auto kanga yo kala tawa. Toi kanga ki. Futi ba 1200. Omoninga na yebi nyonso. Na yebi nyonso mama. Nga naza genre ba policier wana te. Mon konzi. Naza genre ba policier ba kanga bino te. Bo pesi ba momo. Asseyez-vous madame. Devoir nanga en tant que Congolais, c'est d'aller dénoncer cela. Vous suivez? Des faux billets de $50. Nous avons là une liasse de $100 qui peut faire à peu près dans les 5 000. Et nous rajoutons encore à cela. Et un faux billet même de 100 €. Nous mettons tout cela sur la table. Nous avons encore là des billets de $100 que nous rajoutons là. Nous avons encore des billets de $20 que nous mettons là. Et encore une liasse qui fait encore des $100 que nous rajoutons là. Des billets de 20 000 francs congolais, tous faux. Nous rajoutons encore les $20 et nous ouvrons ici. Oh là là! Maman. Na OPL Kuta. Donc c'est un trafic international. Tous ces billets sont là. Bien. Et là, nous rajoutons encore les billets de $10. Nous avons encore des $20, des $50. Nous avons encore des 20 000 francs qui sont là. Et j'ouvre encore la boîte de Pandore. Encore des $100. Au pays à l'Ukuta. Donc c'est un grand trafic qui est là devant nous. C'est vous là. Bango baza matata. Baza réseau mukete. Baza na vrai réseau. Piraté mbongo à Congo. Bonne qualité en plus. Très bonne qualité, hein. Je précise moi-même. Tala ekolo Congo. Mpasi mawa. Minyoko kozanga. Kolela partout. Bato balobito kote na rythme wana. Tala binomoko. Lolenge la police ko sala mosala nango ekangi bato. Oyo ba ko fabriquer ba faux francs congolais, bazali ko sala ba faux dollars. Oyo ezali ko circuler sekoyo to koyeba différence na yango lolenge nini. Banduku wapenzi, bampangi ya mundu. Bakulake kami. Bankane kami. Toko bika boy lolenge kani. Musala nini o ezali ko sala manakati ya gouvernement o. Maso na kati ya République démocratique du Congo ezali bongo malamu te. Kolia mabe, lotiliki mabe, mai mabe, nzela moalite, kofuta moalite, ba entreprise ezalite, misolomi yalite, bobele ko kata ko buka ko bebisa. Lolenge to lakisa belo na otrako, ba ko kata kata bayi masuwa wana etikalaka po bakele ko teka nani atindi mokonzi songolo. Lelo nazali ko sukisa pola kotula bilo motuna. Ba indien. Tina na bango ezalaka nini na kati ya République démocratique du Congo. Bayiba posondele oyo nyonso baya awa na République démocratique du Congo. Tina na bango ezalaka nini? Ko plager mboka, ko bebi sekolo wabiso, to pe bakota kapona ko sunga. Bato obo sengeli ko tala, lolenge bato bakota kala mboka la biso. Tongo medi pokwa. Ba ko sala makambo oyo longo banite.
na ebité soki to lakisaka bino etuluku ya mituka oyo ememaka mazuti to pe ba carburant e ko utangola soki ekoti a balongoli casque ya bangolais batieli biso yango evandi a po etokolaka biloko bya biso lolenge nini ya gérance oyo gouvernement oyo ezali ko gérer mboka mama Judith na iboto sinyo sozala démissionnaire pambate osali mosala ya malamu te obundi etumba lokola mama te ozali redevable pa ya mama Marthe ozali redevable pa ya Félix Antoine Tshilombo osali mosala malamu te mama bomba lokumu yoyo ya mama po ete mama azali ndako ya nzambe botanga na rute mama azali esiko nzambe avandi alobi nga lavandaka nde bisika mwasi azali lokumu ya mwasi soki mwasi akoti letumba esengeli mwasi asala mosala yo komonana kasi oyo emonani te boni Congo ekomi na sodi boye c'est que Congo l'état pour le l'institution et que ça la mosala te garant de la nation à Congo aibika ko la garant na ba détournement garant na makamba ko senza bobeko le konzi kasi garant au peuple abika malamu kuna epai na ye etali atayete elobi atande kolanga to papa langa na aibaka le côté nini ezali ko sala lelo po ete ba politiko ba oyo peza bomoni ete sengeli bo bunde tumba pona ni bozali ko sangana le sangate mituna wana ndela ko tuna bino tango na ko ba politiko moko pona ni boboye bozali sanga bosala force moko nde basala kilamuka po ete ekimisa moyini ya ko panza la boye bozomuna te ko za malamu te na banzela awandela sisi koko fumo ozebudile Congo kokende liboso Félix Antoine kokende Congo ezali kokende yoko lala ko kanisa te ko boma Congo alerte to kozala boko na mona boka mobundeli kila meje ndeta lotake tumbakale ko tobokela loko ne fampeka to la mikolo misali ko yapo atangela biso bakombo pe ya biso bana ndebe filtre ba pese ba poison pour la poisonner bala poto attention merci na awande to kaboyena bino to kokuta na soki nzambe apesi biso biso pema merci na kaboya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne merci na Pape Joy directeur recherche stratégique et personnel sango mokonzi pare be biso ba pour amenta ngola no bondi ya botarde bono etayer biso ko komela bino mamour dangola na mokita na Florencia Matondo. Merci encore une fois à Christian Villompinta, la servante de l'Éternel. Bye.